biso ya émission na biso évangile ekomi wapi. Émission na biso évangile ekomi wapi eza moko na émission oyo mesana kolanda pe epesamaka po ya mongo ya bino évangéliste Serge Lukumba. Ndenge kaka bomesana kotinda ngai natambola na micro na ngai ya koluka ba oyo nani bakoloba na pari ya Nzambe lelo toza awawa na yambeli bino moko na basali na Nzambe oyo boma ayebani makasi oyo Angola eyebi pe alobaka na pari ya Nzambe. Ngai moyena meka koloba miko na ete bokoyoka ye moko akolobela bino pe se présenter na kati ya micro na biso évangile ekomi wapi. Bonjour papa. Oui, bonjour, journaliste. Papa, nayebi te bato bazolanda yo soko opesa biso kombo na yo eyota caméra na biso kombo na yo nani pe na ministère oza apôtre oza pasteur eza ndenge. Voilà, merci beaucoup Papa Serge pour la question. Kombo na ngai Givano Elonga naza évêque président biso na portugais tobengaka yango bispo président ya bispo président ezali bishop président évêque président leader ya église communauté mobimba siège eza awa na São Paulo et puis ma paroisse eza par-ci par-là. Kombo ya église ezali église évangélique Pierre Ardente sika oyo naza leader ya mosala wana. Voilà, à part kozala leader ya communauté église évangélique Pierre Ardente nazali na organisme to pe plateforme mosusu kaka na mosala ya Nzambe atindi eza dénommé la vision sentinelle de la nuit. Eza redo esengisi ba leader oza na grâce ya Nzambe babengami na Nzambe ya solo bana responsabilité ya kokamba milimo na Nzambe awa na mokili. Voilà, baza lokola ba sentinelle oyo nkola placé. Alors tosanganaka biso nyonso mpona kotalisa mokili mpe lingomba na Nzambe ba réalité oyo eza kose passé na église na ntango oyo. Voilà, à part ça banaka mosusu ezali oyo tokokotana awa te oyo nasalaka. Merci balandi na biso ya évangile ekomi wapi boyoki mombo na Nzambe évêque alobi oyo azali aza vraiment mosala na Nzambe oyo yo mokili eyebi pe ya ngolo eyebi. Papa opesi biso papa molimo na te? Papa ya molimo na ngai justement na botami na maboko ya son excellence général Soni Kafuta nde bisika nga na bimi nazwi bateme na maboko na ye nazwi formation na mosala na Nzambe na maboko na ye na bimi mosala na maboko na ye. Voilà, donc tobandi epai ya général Soni Kafuta ntango nano tozwi sale te tona na ndako banda na ndako ti na ndako ezalaki na Kitega totamboli ntina tokozwa sale ya Sine Fredito na lingwala na aketi kobanda wana na ndenge tokozwa sendwe na sendwe ministère efungwami ti lelo oyo donc nazali première promotion na maboko ya général Soni Kafuta na quartier général armée de l'éternel. Voilà, kouta kuna na leki na maboko pe ya encadrement ya Abo Jean-Paul, prophète, un grand prophète que je considère, je respecte beaucoup. Abo Jean-Paul aza na Paris na France. Vraiment eza banzela oyo na lekaki. Yeah, merci. Botoka évêque
aza moko na basali te alali kaka na ntongo ndenge ezalaka kaka oyo nakomi na nga évêque parce que na minute oyo ndenge tozoloba eza na bato mosusu mpe alinga koma na ye bishop alinga koma na ye évangéliste alinga koma na ye prophète des nations mais eza mabe lingaka toza na papa molimo parce que eza na marche moko encadrement esalaka mpe ezalaka bien. Donc évêque vraiment ndenge aza wana aza na papa molimo na ye de loin topesi mbote na papa molimo évêque général Soni Kafuta papa place ozali koko donc mbote vraiment ebele ngai oyo mwana mpe ya yo donc mbote ebele naza koko aza vraiment koko mbote ebele na oyo nyonso ozali mpa na évêque tozani vraiment tosola ya nde na bena bino lelo na oya okutana na évêque me ndenge kaka ezalaka na kati ya émission na biso évangile ekomi wapi tokoki kaka kobandaka boye te ya kolobaloba boye te me tolobela sujet moko ya koyeba volonté ya nzambe na kati ya misala na biso na kati ya ministère na biso na kati ya mabala na biso na kati ya travail na biso mpe na kati ya barelation na biso. Est-ce que au biso tosalaka ezalaka vraiment volonté ya nzambe soki ezalaka volonté ya nzambe mais lelo tala place tokomi compagnie no ekwei tala lelo place tokomi ministère no ekwei tala lelo place tokomi makambo nyonso ayo ebebi vraiment eza relation ya nzambe yango lelo mosala na nzambe évêque afungola biso ndenge na tie bino ke teme na biso oyo na tie nango toza nango kati na esika oyo me ndenge kaka ezalaka nakoki kobanda boye te sana remercier bapartenaire na biso baoyo bazosunga biso na kati ya mosala na nkolo oyo bazopesa mwa bomoko oyo epesa mwa makasi esalaki évangéliste Paul azala mwa makasi esalaki évangéliste Serge azala mwa makasi ndenge yango kaka ezalaka. Nazopesa maman Jocelyne Kabemba na Bové napesi mbote ebele en tout cas nazosenga na ye abatelaka bana malamu Gloria Caleb Noah Genevique malamu parce que nzambe ayebi mpona nini apesaki ye bango. Nazopesa mama Bibi Tanso na Miangi mbote esika azali na Belgique epe nazopesa évangéliste Makuku pesa bambote ebele nzambe apambola ebele ministère na ye oyo aza na moyo ya bamama ya basi. Nazopesa mama Claudia Ali mbote ebele na Londres place azali tozongi mpe ya papa namoni na ndenge olobi na biso opesa so mwa définition ya makambo na yo toyebisa o kati na question na nga na pozaki. Oui, na bandaki koloba ke volonté na nzambe oyo tolingi topartage sikoyo eza très important eza eloko oyo ezomema yekiyeki na kati ya baministère na kati ya bana na nzambe mpe na kati na misala ya bana na nzambe. Nga mpona kozala un peu clair, la volonté de Dieu eza nini. Voilà, ndenge tolobaka yango toujours toza na volonté parfaite ya nzambe mpe toza na volonté permissive. Volonté permissive ezali juste c'est que oyo yo olingi eza volonté parfaite ya nzambe te eza oyo yo motu olingi osala. Mais nzambe alingi na yango te osana osentiment na yo yo lokola oza koinsiste kaka yango nde yo olingi lokola nkolo aza na besoin na yo akopermettre parce que yo olingi mais eza volonté parfaite na ye nzambe te et soki apermettre ezodépendre na grâce nini oyo nkolo akokosalela yo. Et toza na volonté parfaite ya nzambe wana nde place problème eza kofanda na volonté parfaite ya nzambe ezali vraiment likanisi euti epa na nzambe mpona likambo wana ordre wana euti epa na nzambe yango moni apôtre Pierre nani Paul ntango aza koloba même à propos ya bainstruction ya bamabala apôtre Paul alobi boye le Seigneur a dit apôtre Paul awa c'est le Seigneur qui dit
Ils appellent la psycho à l'objet que ah oui, ça Seigneur, mais moi Paul, je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc à faut définir ni nous avons volonté parfaite et ensemble, et ni nous allons penser toute volonté à moto. Donc alors je crois que na idée à mon coup c'est selon la côté de détail belé, tout côté na ba verset belé ou les télévision et au même so na makambo belé. Donc volonté na ninga mon coup c'est ils ont deux tendances. Volonté parfaite et ensemble, la volonté permissive et ensemble. Parce que pas question na biso balandi na biso ya évangile commun api parbe na ngana luka vraiment ko omeka ko fungola biso ngo. Mais dans l'ère actuelle auto komi sikoyi ndenge nini mutu akoyeba ke o meza volonté nzambe non ça o meza volonté ya nzambe te na minute eza na bato balanda biso nazopesa Gladia Wenzombote azolanda biso parce que asalaki likambo moko lelo eza na ba retard ba retour ezozwaye ba mama na ba retour pale évêque azana besoin conseil alingai ba neni na ko localiser volonté nzambe. Est-ce que on a ces sentiments dans la tête? Voilà, les amours qu'on a réalité et bandi le loté confusion wana écoute amenaka na basali na nzambe na bana na nzambe. Nous avons la montre prophète Samuel akutamaki na confusion wana. Dieu lui a envoyé kende na famille Esaïe opakola moko na bana na bango mafuta ko roi. Mais tant akomi azui confusion. Amoni mona liboso mbinga mani enfin le lenge na ye aspect na ye extérieur c'était tellement frappant. Il a trouvé que réellement il est penzande. Alingata mafuta c'est alors nkolo ay koloba. Côté mafuta te. Poeza yete ndenga na poni. Azongi sima. Ya tali o ya moni frappé na miso. Mais ils allaient qui volonté dans Nzambe te. Yo ka siko langage Nzambe. Tango ya mibala eko ya misata eko ya na surtout ebi histoire en malamu. Aza ko mikosa, aza ko zwa. Albi o yo nga na moni za ye. Alingata nkolo lobi eza yete. Siko azo zonga. Nkolo eko ebisa ye. Yo zotala o yo zoko frapper Na miso. na miso. L'apparence extérieure. Yango ne mutu atala. O ngankolo na lingi. O yo nga nkolo na lingi. Bibelobi oyo ngankolo na lingi. Donc évêque azoloba oyo nkolo alingi. Évêque oloba te oyo miso ne ezotala mais oyo nkolo alingi. Amen. Yo muto zotala biso ozomona na miso ne mais évêque alobi oyo nkolo alingi. Donc c'est juste ça. Tango ayoko mona siko véritable oyo nkolo alingaki. Na miso abomoto akwa ko négliger ye. Papa évêque limbisangai. Est-ce que nkolo mute bisaki amona ki on ndenge nini? Parce que ça peut na mutu moko aza pe na besoin mona. Eza siko awa eos dépend na intimité nini mutu aza na ngo na Nzambe. Intimité ya mutu na Nzambe nde osala ke ayoka Nzambe. Parce que okoko benga mama na Nzambe ndenge nini, mosai na Nzambe ndenge nini, soko yebi na koyoka Nzambe te. Dieu parle. Comment? Yemoka lobi nini? Invoque-moi. Je te répondrai. Il parle, il répond. Donc, Dieu parle. Évêque, donc, Nao Kanza Malbinanga qui est évangile Serge, qu'on est le Rona Tebenoende. Ah, c'est quoi le temps on a point comment Dieu parle. Comment Dieu parle, le langage de Dieu. D'abord, il faut moment moquer bien que ça soit des thèmes mon sous, topé sujet mon sous. Mais n'a pas faut voilà. Koyo Kanzambe, Dieu parle. Alobaka na voix audible. Samuel na kata temple azalaki mona moke ayoka ki voix audible. Dieu lui a dit Samuel, Samuel. Akepa papa na Eli, papa lui te fanda. Soko yoki mongongo loba c'est ça. Donc c'est pour dire que Dieu parle na voix audible. À part voix audible, même na Moïse, anoko solona na voix audible comme un ami. C'est comme ça que la Bible confirme. À part na voix audible, okokipe lisusu koyoka Nzambe na ndoto. Par les songes et les visions. Bible lobi azali koloba ezana Job 33 14 tina 18.
Balobi, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais biso batuto, c'est mettre tous à garde. Biso n'est que bisagate. Et alobi le sous, il parle par des songes et des visions pendant que la personne est en sommeil, est endormie dans une profonde sommeil. C'est alors Dieu lui révèle des choses. Pendant que la personne est endormie, dans le profond sommeil, Dieu parle. Nandela bandoto, nandela yaba vision. So, photo zonga pour le bi amona ina mutute. Amona kina mutute. Asaka kanelo ni na maboko. Siko amona mutunatani. Tango jeune wana muke David ya muke azoya. Nabo moto bazomona ke eza faiblesse. État ya jeunesse eza état ya faiblesse. Que moto akobonga te po babi wana ba luka roi. Amen. Pense que le roi to mona muke azoya. Et puis auti na zamba tangi classité aza boyebi histoire malamu. Est-ce que moto aboye nda koza la roi? Donc koza la siko ayoki sikoyo. La voix qui dit c'est celui-là. Wele. Ayoki voix. Parce qu'on est là que bande connaît comme mon gars m'a bête yé mutaine na zamba biso matolata la bien tout tanga ba université bien biso to propre bana papa mais point ba poni biso te. Bon, olingo lingate bitumatoza na mwango wana. Ah, évangéliste Paul. Nzambe so biyote yote hein. Bitumba tozala ngo yango wana. Atebinga mana coopéra bien évêque. So nzamba biyote évêque wa chama futa pa mutu mususu. Bitumba tozala ngo olingo lingate chaque élévation est nécessitaka et nécessitaka. Etelemisaka elevataka kaka jalousie makasi na environnement. Na ko pesa par exemple belé ya ba jalousie oyo. Donc ya ba Joseph tout oyebi. Biso bazo togo mona faiblesse, mais nzambe azomona na kata faiblesse wana amona une chose forte et ko na kati wana. Nzambe mona ki David et botaki jalousie na kata bande ko na mais choix ezala kiti. David était le choix de Dieu, non pas le choix des hommes. C'est ça la volonté de Dieu. Mais ce que paye, na vie réelle, avant tout côté na vie réelle, non senga élément moko ba mona niveau paye à hauteur, ba mona niveau pendongo terre, ndongo terre ko lo bana par nzambe. So permettre nga nazana moi CD moko boye na sai comme surprise na na collection ba tuata. Ouais, wana to go ta action. Ba action za ebele o yesale maka. To za ba action na sala ka ba conférence ya mine na ba ya ba homme de Dieu, la campagne d'évangélisation dans la population normale, dans ba séminaire et église. Bon, o collection na action ya bureau sentinelle bureau na ka sentinelle. To sala ki action moko ya conférence kaka ya bureau sentinelle. Et vous les cas qui na église il y a CAP Visa et puis il y a le pasteur Bonga, Romera Bonga Luciano. Il y a dans aussi dans la régie papa Paul Soko l'exclabiso élément évêque à Sengiona totalango go. C'est pas comment comparer. Et vous fallait comme prophète. Et à partir de vous, que vous savez comment ça va. Que vous savez comment ça va faire. La Bible dit c'est ce qui Deus apareceu. Disse no Abraão. Levanta olhos. Começa a ver. Estás a ver aquele país. Olha bem. Repara bem. Tudo que está naquele país. Repara bem a dimensão do país. Tudo que estás a ver. Eu, Deus, te dou. Abraão estava a olhar. Tudo que você está a ver. Eu, Deus, te dou. A partir de hoje, eu vou te falar. Ninguém impede você para sonhar. Estás a ver tudo que você anda a ver. Desses países que estás a ver. Os carros que você anda a sonhar. Casamento que você anda a sonhar. O dinheiro que você gosta de pegar. Deus diz tudo que você está a ver. Eu te entrego. E se você acredita nisso, abre a mão e fala, eu recebo o nome de Jesus Cristo. Fala que eu recebo o nome de Jesus.
que você vai receber algo. Entraste mão banana. Vai sair com algo de Deus. Eu disse que você vai sair com algo de Deus. Você vai sair com algo na mão. Porque Deus disse, a partir de hoje, tudo que você está a ver, olha bem, tudo que você está a ver, você vai receber. Eu te deu. Eu confirmo. Aquele país que você sonha, aquele casamento que você sonha, quando você vai sair aqui, você vai receber o nome de Jesus Cristo. Você vai receber o nome de Jesus Cristo. Você vai entrar no sítio que você nunca entrou. Você vai pegar as coisas que nunca pegaste. Você vai fazer as coisas que nunca fizeste. Porque Deus disse, recebe o nome de Jesus Cristo. Toda essa terra, toda essa terra, tudo que está dentro da terra. Você sabe o que fica dentro da terra? Toda a riqueza está na terra. Acredita nisso? Toda a riqueza está na terra. Diamante está na terra. Aleluia. Petróleo está na terra. Tudo está na terra. E Deus disse, veja bem, ele disse, tudo que está nessa terra, é o dono do céu. Eu como dono, eu disse, este país que está na sua frente, eu te dou. Tudo que está dentro é teu. A partir de hoje, eu confirmo como homem de Deus. Você tem esse país na sua mão. Você tem esse país na sua mão. Você tem esse país na sua mão. Aquele sono que você tem. Aquele sono que você tem. Deus vai te chegar. Aquilo que você precisa, você vai pegar. Se você acredita, fala, eu acredito. Merci na balandi nyonso ya évangile komi wapi nasi boto mona évêque. Donc Nzambe vraiment a utilisé puissamment. Donc Nzambe ayokaka ye. Nzambe alobelaka ye. Olandi Nzambe malobelaka ye. Évêque namoni na kataki yo poto la événement. Est-ce que aussi ça prend la définition telle na poser point que ce poto côté la question sous. Voilà, nous trouvons que l'obélation, la volonté de Dieu, nous est très profonde. Ils ont makambo belé na katiwana, tu vas attendre pour eux la télévision. Mais na nenga moko c'est tous en réalité oyo bana na nzambe belé bazoko se retrouver na kata ba confusion, na kata ba difficulté, na kata ba problème à cause il y a problème oyo. Makambo belé oyo osalaki, tu sais que osalaki yango po yo lingaki. Mais Dieu n'était pas avec toi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous voyagez qui parce que Baninga va voyager côté Kunezo Sim. Côté qui libala parce que au monde qui vous en a besoin qui libala au côté. Mais comment il peut pasteur? Comment il peut pasteur parce que Moninga avec le monde bon bien non. Bon, il y a pas pasteur. Bon, on est évêque, n'est pas comment le évêque. Oui parce que ce monde a beaucoup na sala qui n'a pas nazokoma. Non. Surtout na son azwengi na côté la biso ba sala nzambe. Wana place makambe fandaka. Ils sont très dangereux. Et le ministère de l'autre côté la kata la confusion. Parce que le ministère est belé nzamba ya diamonté. Volonté nzambe za benga ki. Ils ont les canisiens. Nzambe pa ebioté. Bien que les gens ici que bilozo va aspirer dans les meilleurs, mais nzambe ba komi ba koti ici qu'on nzamba tse bangote ici qu'on nzamba monela bangote. Mais fait que ça te lokwa ba matin avion ba matio mais ba botelo club ningo kitate. Wana ce que vous botelo ba kitoko. Et ça très important. Donc Mathieu comme pilote très important. Oh kitawa ndengeni. Mais oui donc eloko ya volonté ensemble surtout dans le ministère c'est très important comme ça l'église ils ont la penser à mototé. D'ailleurs on va toujours que moto bâtir sa église té. Biso au complissant tout ça la kaka accomplissement il y a hors de tous yeux pas ensemble. Il y a le billet moko le billet je bâtirai mon église. Mais la moto a mis municipaux à se révéler. A vu la pierre. A lobby la pierre.
n'est pas ce total on oublie à se révéler parce que ce total bien Bible même ce que Nzambe n'était pas volonté n'a été avait pas volonté Nzambe pour obéir n'a après il a que se révéler katnal tout ça ce qu'on a problème il faut intimité dans les bandes il y a une intimité dans les bandes déjà ça n'a bien que pour nous comment le niveau il y a quoi ba volonté Nzambe niveau ko yoka Nzambe et dépend de l'intimité ni nous allons faut comme ami na il faut comme ami Nzambe ozala attaché na Nzambe ozala muto asala abandon asabandona totalement na Nzambe akoyoka akosala kaka oyo Nzambe alobi et kozala contraire à volonté nanga mais parce que c'est Dieu qui a dit et réellement est-ce que ça na bateau ba s'abandonner vraiment pour ba Nzambe ezaka facilité pas côté ça facile Nzambe so kozwa maloba wana ko tongo comme vino place likamboza pai même Yesu yemoko kasi tokese ko na po wana Yesu yemoko yaki na ba langage ezalaki ya nini mon père m'a envoyé je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé bato ne mukebo la volonté de celui qui m'a envoyé même mukolo yo volonté ngolo akokisaki et komaki mukolo il fallait akokisa volonté comme les passe amoni siko ndenge akokufa ndenge bakobeta ye ndenge bakosala ye eloko liboso réaction liboso ezalaki nini abi Seigneur si cela est possible kolongola couple c'est trop dur akokaki lisusu te kondima volonté wana alors c'était pas facile mais lokola azalaki ya Nzambe yango te que la volonté de Dieu soit faite yango te bino basala Nzambe comme bata maka pour roya lelaki kupona beaucoup de basala Nzambe abige sona senga na lelara ya lelaki ne faut pas confondre kolela Yesu to kolela Yesu te réussite Yesu fanda kana eloko moko azonga kana eloko moko que la volonté de Dieu soit faite. Est-ce que les lois basenga volonté Nzambe abandi yemo basuki yemo bon na boule na yemo boye donc ngama na lingeli avec boule moko be na lingeli pole na ko biso ka eloko moko na nyonso Nzambe ma manipula ka ete Nzambe ne manipuler effect zo mona ngo ezabere siko Nzambe peut pas confondre biso ozo ke no kanisa ko zo manipuler Nzambe et on se retrouver que kindaki yo moko pe on s'est retrouvé dans quatre liboules moko s'en sortir te Dieu n'était pas là. Dieu est amour au sein de pardon Nzambe misi. Te Nzambe ko limiso me azalaki na yote. Nzambe ko limiso me azalaki na yote. Ozo mona te histoire ya ngana te ya caractère moko la pesa sur la profanation de l'autel. Profanation de l'autel ezali erreur oyo roi Saoul asalaki. Abenga mabapa kola mafuta lokola roi, non pas lokola prophète, non pas lokola sacrificateur. Pour natanga kala bande ko pakola mafuta kaka na ba roi kaka na ba sacrificateur pe na ba prophète mais yemo bina bango nyesu parce que ndikote yes koyo azwaki ya roi non pas ya prophète non pas ya sacrificateur abana sa ba sacrifice et akei azui ba ngombe nzama pekisaki après la guerre kuna azui akei ko bana kotumba na ngombe kanesi pendant que azalaki motumi mbekate biro nzamba saini Dieu lui a rejeté te nazwaki pona tumba mbeka po nzambe a se prendre sacrifice Dieu a dit quoi a se prendre na ba sacrifice mais Dieu Dieu ne compte pas, on dit comment en français là. Donc ce n'est pas seulement le sacrifice que Dieu, mais c'est plus l'obéissance. L'obéissance, Abimaki na libanda ya obéissance en Nzambe malgré le sacrifice naï. Alors Nzambe a rejeté. Nzambe a considéré qu'actuellement le la profanation de l'autel a sué autel en Nzambe. Il y a un bateau béni Nzambe azomona bango na place wana te. Ndenge pesa la ki moko azu arche moni arche ki libanda akio na sentiment na yake ko tsona kati ya bina sero uza kasi ngala sentiment oyebi ke na lobaka pe lika mosusu awa uza mutabomaka ye mutabomisa ye eza pe penza ka ye moko te eza de David akendaki ko placer ye esika wana ndenge ni pandake ezaki place na ye te ezaki place ba levite ba papa molimo mingi bazosunga pe bana te bazo kufa bazo pour moi na za na mbongo pour moi na za boye tikana te mama présidente tikana te azala partenaire tikaya azala soki nani kufa na te berger église po azali mais bato bazana mafuta ota bango pembeni bato bazana
choix ya nzambe ota bango pembeni po moni apparemment bazana mbongo te ou bazana nini te okomi kota bato yo nzambe azomona bango eza profanation évangile etambola na mbongo parce que mutu pa misa mbongo foka ba tombola ba misa mbongo pa kala mosala nzambe tokosunga nzambe te tokokosunga nzambe te soko oyebi kobengama na nzambe mosala nzambe nzambe apesi yo partenaire aza partenaire abengami na etumbelo te ozotena etumbelo par rapport à quoi eza différent soko oyokaki nzambe omonaki bilemo ya nzambe tout à fait mais soko ota mpona baintérêt ya mbongo obimi liba na volonté tozonga mposo tozala na choix donc c'est très important na ndenge mokuse mwana na nzambe zonga na kosala makambo oyo oza koyebaki nzambe nde alobi nzambe nde atindi nzambe nde asali e soki mpe nzambe atindi yo osala kokanisa te ke okutana na facilité nauti kobeta lisolo ya Jésus tango ayaki père m'a envoyé et là comme na moment yango ezalaki eloko ya esengo te ezalaki difficile okutana ba difficulté à forme nyonso mutu lokola Joseph nzamba promettre yeke na otombola yo mais akende na nzela bandeko na ye bazwi ye bapasoli bilamba babwaki na libulu boyebi histoire malamu siko ngana otuna question na sa libulu wana molili bandeko na batiki bakei aozela siko banyama baya kolia ye siko ye siko Joseph akoma komi lobela nini nkolo alobaki nanga aotombolanga mais nga siko awa réalité zake naza na se ya libulu nyama mabe azwa kobomanga siko nandima na oyo nzamba alobaki nanga to nandima na réalité nazomona ki nazokufa compliqué nasi bino boyoki ndenge eveka alobi na sikoyo mto otala biso nzamba aloba na yo nayebi yo na otombola yo me na minute oyo oza nango te eveke nakende na ndako mosala nzambe moko aza moninga na nga nakuti ye mwana na ye ya mokie aomelisa ye potopoto na mungwa me auti kobima retraite aza na bapromese nzambe abi papa Serge eza 2 jours na le mesa mwana potopoto na mungwa me ngana bimeka te loko oleza te puisque nayebi te mais aza na promese nzambe nayebi si eloko moko po eza télévision mo to développer nyonso eza te mais ndenge na eloko moko po to comprendre bien eza volonté nzambe te wana nzambe atike na kati na vie na biso na kati ya ministère na mosala ozosala si réellement oyokaka nzambe okutanaka na nzambe omona nzambe aloba na yo c'est koza déjà na référence ya appel na yo wana référence ya mission na yo soki ekomeli yo difficulté bakombe etelemi baproblème ye osala nini zonga na place obengamaka na nzambe zonga na esika onkola abengaka yo na moni moto lokola Paul Saul de Tarse azalaki na Saul de Tarse alingi asala entrée na ledama mpo asala ake oboma bachrétien Christ abimeli une lumière Saul pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus, c'est lui que tu persécutes. Yoka sikoyo atuni kolo eloko ngana sepelaka na question na ye afukami Seigneur sikoyo olingi nasalela yo nini po obengi ngai c'est vrai mais nayebi olingi nasala te nasala nini acte 20 olingi nasala nini nde sikoyo nkola bandi koyebisa makambo ya kosala yo mosala na nzambe obengama na nzambe yo mosala na nzambe oyoka nzambe alobaka na yo nini mission na yo eza nini nini faut sala est-ce que ozonga est-ce que tuna vous voyez siko oza wapi mpona azongaki soki moment ekomeli yo kozwi difficulté ou problème ekuta na ministère olingi olinga te oza na référence il faut zonga na soni pai soni eveka ozonga ndeni yeba ebeke mutu munene asala mambebela minene mutu munene par rapport ya nzambe to mutu munene par rapport na yo moko grands événements par rapport na yo moko nzambe soko abia kitisa yo okokitisa yo mais na objectif Dieu n'est pas notre ennemi Dieu n'est pas notre adversaire nyonso nzamba kosala nga nzamba kozwa ngai akitisi ngai akamoli ngai afini ngai mon rédempteur même dans le derrière akotelema mais bref bakokana bango te batili nzambe bakotiki kolo eza na biloko oyo esukwamaka na mai elamba soki nini esukwamaka na mai mais or esukwamaka na mai te nini essence
sikomaka na moto. Donc ezala bato mususu oyo pangenga il faut aller na moto. Maman la révélation. Il faut le kaka na moto, il faut ndimba, il faut accepter. Et après moto olingo lingate tu vas brûler. Baya le biango évangéliste Paul bakino baya avo ngenga fo le kana moto. Ah bah oui hein. Pia kana zo mona Paul et le kana ngoa. Ozangi na mbonga okata mandefu eleka. Ozangi neloka oleka. Tala maman na zo lando na sima eleka. Ndimo zika pongenga. Ah merci pas inga bena bénéficiaire. Très important. On continue sur ça. Très important. Alors voilà mon mingi bazo sala ba erreur. Baza ko bima na volonté en Nzambe. Akomi ko sala ko copier parce que moninga komi moninga sali moninga. Moninga na lobaka ko copier. Ezana makambo ko copier stratégie. Ko copier style. Mais et l'autre babengi don. Donc ça vient de Dieu. Grâce et où t'as qu'un ensemble. Papa n'a pas spirituel, mais n'a pas eu toujours. Au rose à la grand musicien. Il y a pas personne à fan d'une minga comme on a eu. Pourquoi pas? Ce qui s'assemble, c'est récent. C'est récent, c'est normal. Voilà ce que nous faisons sur le Bible, le Bible. Tant Saoul, à l'équipe par le prophète Samuel a commis au commis roi à Wendre, mais Samuel a bisi et celui qui a awate au Kende Nanzelo au Koutana groupe garnison, il y a ba prophète. Ba uti na montagne bazo koleka, bazo koteya, baza koyemba, baza ko prophétiser. Yo sala nini? Kota kaka na kati na bango na groupe ba oh my god. Ozalo prophète te. No kotika. Kota kaka na groupe. Le fait que ko koti na groupe na bango, le mere na bango. Babi molimo o eza na kati na bango, esa nini? Et kota na kati na yo. Et au saisir yo. Et tu prophétiseras comme eux. Mais Azan appelle te. Si quoi on a eu affectation. A eu automatiquement affectation. Dans ce que bata bon pe na minute pe baza. Mais il évite que ezala makambo yo grâce ezalaka transmissible. L'onction est transmissible. Ils transmettent déjà votre grâce. Bon, question na yo tuninga na ina répondre yo lokola monsana nzambe. Amen. Nangolo ya nzambe na ministère onga na bandi. Banda na banda ti lelo oyo batano so na ministère. Mon ministère a affecté plusieurs ministres de Dieu. Et ba ministère na bango fungwama ba ministère de Monaclair et ba ministère de Zoa en plein moussous. Parce que moi j'ai affecté. Ngana na moi zo wanga no mabe. Te wana est normal. Yesu ba wanga na ye combien de fois. Yete Yesu masina na rien. C'est normal. Na bonzambe na ngai. C'est normal. Et ça le passe pas. Pourquoi ça n'a pas passe? Na za usine. Hein papa? Usine nenga za wana yo mta produire. Car ba usine go bi matala. Cela veut dire yozo talangai évêque obiaza usine. Ah mais oui. Évêque atamana mama na mafuta. Na za dépoter, na za usine. Apakola ki nenge pa ko pakola. Évangéliste Paul pe ba ko pakola yo. Évangéliste Serge pe ba ko pakola yo. C'est très important. Le baran na part ensemble parce que tous en a usine. C'est très important. Merci pai. Masanga ko bi manakata ba conteneur EKI na ba véhicule ameneno na tout les sali accident a perdre masanga nyonso. Ino bateki usine ko kanga. Usine ko zo perte me ko kanga te. Olingo lingate osani a reproduire. Et belé les sous tam suko leka o yo mutu. Donc soki mwana ya solo awangani papa. Papa muta o regretter te yene muta o regretter po muta o kena perte. Ce temps au tout temps. Et ça papa ce qui muta kaboni sur omoni océan munene zo mon océan o. Lolendo na ngonyo so eza la force eza ko uta na source. Ce qui est à moni qui a commis mon ennemi à kaboni na source. Et vous débrancher en prison on a te faire en islam tout malin. T'es moi je sais Paul ndazo balanga qui paye vraiment longo la prison parce que moi t'en est qui dans malin me paye. Ben donc voilà na ndenge mokuse ce que kaboni na papa na yo ya molimo na ndenge ya mabe parce que moni omoyi okomi monene osozui eza erreur monene ko se déconnecter na papa eza lokola océan se déconnecter na nini na source toti que le temps moi
Erobima. Il n'y a pas eu toujours continuer. Toujours continuer. Nous avons une usine. Nous avons une évêque usine. Donc, nous avons changé évêque comme évêque usine. Donc, évêque usine. Donc, na kati ya usine, ils ont un blog au fait bima. Ndenge camion monsieur bima qui camion pe bima. Et papa évêque. En tout cas, papa évêque vous avez une raison parce que na mona ba mituka kutu na usine ba sala le super au bima. Nzambe alembarate. Nzamba sala ka azana bomoi. Nzamba la kisaka yo a continuer ka ko la kisaka yo parce que na mon évêque a bonne santé, très bien habillé, musala nzambe ke malam. Nzambe mo zalokom. Et parce qu'on a des dégâts, il y a bateau, on a des dégâts. Au peut savoir un conseil. Comment qu'il y a souka parce que bateau sous donc qui à côté na lika moko boye à côté ni azoe bateau ce qu'on a mis est-ce que manga manzambe muta benga na makambo na omona est-ce que na ona vraiment tala niveau église na ngezokenda est-ce que nzambe muta benga nga vraiment na zoaka évangéliste tana salaka benza et ce master na nga na salaka ni na olia na e na memena ba coopération na ngai akenga na ba téléphone boy est-ce que nzambe muta alexandre donc ba problème ezebele pe batongo ba otala biso pai so na bato ba na ba problème on a ba choc wana mutu mo sale loko mo book so na bato na pa ko pesa ba mo conseil te ba yoka pe nzambe le bela ba mais tala le Molimo Santo zo sungangai na répondre boy. Amen. Exemple il y a moi si oyo Esther na pesa kana nenga mukuse. Amen. Esther tanga komi moi si a roi. Difficulté ko kota na mboka na bango to pe na peuple na bango. Amen. Loi il faut pas boma bango. Bible lobini. Noko ya Esther, comment on dit Mardoché. Abandi ko yebisa Esther, abandi ko rappeler Esther. Nengo koma wana. Ezali parce que nzambe ne mutataki wana. Nzamba tataki wana pona ba moment oyo ya boye afin que yo sala nini o intervenir. C'est ça la mission que Dieu t'a mis na place wana ezalaki yango. Et soki yo boye ko sala intervention. Nzamba lo san Mardoché nzambe ako fungo la porte sika mususu pour que a délivrer peuple naï. Mais yo tu seras péri parce que conquis volonté on nzamba te wana. Donc, non, quoi, ça qu'on a rappelé, mon saint a rappelé que tu es là par rapport à la volonté de Dieu pour que au kokisa mission o. Et Esther, kobanga na ezalaki, n'engeni na okota na kende pas ya roi sans autorisation ya roi. Mais il faut ça la yango. Et loko liboso Esther asalaki. Azongi pa nzambe. Azongi pa muto abenga ye. À côté retraite. 3 jours, abibisono sotokota toluka nzambe wana. Donc c'est pour dire que ce qui est commis dans le moment boy, na conseil na ko pesa, nenge Job, nani Jacob alobaki, nani Paul alobaki, Seigneur, olingina salela yo nini. Yesu ayibiseki makamuni a osala. Nenge moko Esther, amona yeke na komi déjà reine peuple zokufa. Siko esengeli ngana ki no sel intervention. Na wokende boete azongi na ba prière nkolo pesanga orientation olingi na sala nini. Donc na mutu nyonso alokuta na ba réalité oyo comme dur difficile ndenge moko na Joseph ayoka kinzama la kiseke étoile na kokomiso monene mais réalité akemona na se libulu nyama mabe azolinga ya kobomaye. Donc afanda ki abelike atabaye pour balianga nazo bakake le Seigneur m'avait dit na okoma. Donc motifa zonga na oyo nzamba bengaye na oyo nzamba tindiye asala. Soko moni ke ozo sala ezalaki volonté nzambe te. Tika zonga lukwa volonté na nzambe. Soko moni ke ezalaki volonté na nzambe, persévérer et à la fin tu auras les fruits. Alléluia. Amen, amen. Boyoki évêque Autukoloba, ceux qui réellement vraiment au sentir que
oyo ça les nzambe te zonga. Si réellement pe nzamba benga yo apesa mission esimba te yo momi yo esimba te zonga kota 3 jours nzamba olobela yo o évêque alobi évêque izine nga apesa komba izine alobi déjà zonga nzamba olobela yo évêque namonaki ndeka ezalaka ozape moi organiser peu bablo ya yo moko. Voilà, je disais que Nangolo ensemble de Moussala to Salaka, oyo nkola pesa kinga eza révélation, vision kola pesa kinga il y a ko créer plateforme oyo ya ba action. Ezali organisme des actions évangéliques et réveil partout dans mokili. Objectif na biso ezali ya ba action eza plateforme ya ba église té cela veut dire et contrôler makamba ba église té ezali plateforme oyo eza basé juste na réalisation kaka ya ba action moko ba méga action ba action minene na objectif ya ko éclaircir peut ko avertir église na nzambe na ba réalité où ils ont danger aux alliés que c'est passé dans l'église na biso que ça soit Angola ou en mokili mobile ba danger aux alliés ba forme ébélé évangile et côté ici ba erreur ba hérésie évangile et côté na ba réalité belé au moment détaillé nous faisons awate. Alors na quatre déjà na organisme na biso te na plateforme oyo comme nango ezali vision sentinelle de la nuit. Ezali plateforme où essaie réaliser mingi sikoyo tozui déjà no bane to réalisa déjà ba action mingi to banda vision oyo na 2000 ans l'an 2000 ans donc si lelo oyo to réaliser ba action mingi dernièrement to bane toza organiser ezaka na Angola te ezali na Afrique du Sud tona bureau na biso bureau ezali kuna ba membre bureau bazali kuna toza na Congo Kinshasa toza na Portugal toza na Belgique toza na France ba bureau na biso représentant ezali par-ci par-là oyo ezali fonctionner ceux qui na ke na Belgique mosala na sala ka yango wana ba bureau ya Sentinelle et Sangisaka na Portugal plus ezali mindele na mindele azo pesa mbote bien kazo kapé lingala te nani pasteur révérend bishop Amarel et disons aza ya Portugal place qui na osala ba Sentinelle donc to za presque partout. Alors à un niveau Angola to sala ka misala ba conférence oyo ya ko sangisa ba leader na niveau mboka na biso awa to sangisa ka ba père ya mboka na biso bato bazui grâce bazui lingenda bazui bâton ya évangile pona kokamba peuple ya Nzambe ya Angola. Alors bango baza placé lokola ba sentinelle na mboka ba leader nyonso to yebi ba leader na kati ya mboka baza ba oyo batia maboko pona kosunga vision sentinelle de la nuit. Alors nazomona bato lokola révérend son excellence maréchal l'instrument de Dieu prophète Miezi Antonio de tout mon cœur vraiment nazopesa son excellence mbote nazoprofite kopesa pe papa Mawete révérend Mawete grand leader patriarche patriarche Paulo papa nabiso Paulo ya Seia wana vraiment papa nabiso ngina mao papa Mutema donc bango nyonso ba yeme archi papa archi wana président Mutema papa archi Nsingi Patricio na mama nangai Ani mama Ani vraiment zama kanisela bino apambola bango donc ma papa nyonso yo ya mboka bazali awa ba vient na biso Lunama ba vient na biso
mawete bavi na biso bon nazopesa nano bapapa na biso ya mboka place nazali bien sûr je reconnais baza bapapa oyo balakisi bolingo epa na ngai na bamanière nyonso possible donc bapapa na ngai lokola vieux Théo Zeka vraiment vieux Théo Zeka nzambe akanisela ye baza bapapa oyo batungisami mingi na ba moment nyonso nalekisi mais que ce soit ba difficulté ya ba libala que ce soit ba difficulté ya vivre donc moment nyonso sentinelle ezwaka mo nungu bapapa wana batelemaka bapapa wana bataka maboko voilà moto lokola à son excellence révérendo Francisco Sébastien, il y a Assemblée de Dieu, président, leader principal, il y a Assemblée de Dieu. Vraiment, Nzama Pambolaye. Voilà. Na papa na biso Lutumba, Simon Lutumba. Bon, baza ba papa oyo, tant on a sala ka musala, batiaka maboko. Bayaka. Et voilà. Sikoyo soki naza ko organiser ba action oyo esengi na benga batata ya libanda. Poto benga ka ba leader ya libanda. Basangana na ba leader na biso ya Angola pour que ba édifier église ya Angola. Tozwakana ya Mindele, tozwakana ya Congo, tozwakana ya Afrique du Sud, na ba Nigeria. Voilà. Donc on est nazolo ba boye, ba papa na biso ya Congo, o to yevi malamu, ba ya ba sala ba misala awa, tozana misala sala ka ba misala et sala scandale. Misala ko la école du Saint-Esprit ensemble na son excellence archbishop Albert Kankenza Mwanambo. Ça c'est vraiment un père ponanga nazwa affectation na maboko na ye donc banda voilà moi na témoigner mingi te pour ça pa ina kati mo miketo mikolanda action moko wana ya archbishop Kankenza to ya il y avait que général Sony Kafuta po il y avait que général vraiment et kindaki ressources na dimension moko na moto l'évêque terrible voilà donc to kolanda siko papa Paul go balancer biso to landango go. Que Deus dá. L'école de ministère. A escola de ministério. L'école théologique. A escola teológica. L'école biblique. A escola bíblica. C'est pour nous donner la connaissance et pour le renforcement des capacités. É para nos dar o conhecimento para reforçar as capacidades. Vous savez la maladie de Luanda c'est quoi? Você sabe a doença de Luanda é o quê? L'autoproclamation et les titres. O autoproclamação e os títulos. Non. Permettez-moi de vous dire la vérité. Il ne faut jamais paraître dans la vie, il faut être. É preciso nunca aparecer, é preciso ser. Que le travail parle. Que o trabalho fala. La Bible déclare la preuve met fin à toute contestation. A Bíblia diz que a prova acaba com toda contestação. Je vous dis, je suis un évangéliste. Eu vos digo que sou evangelista. Incontestable. Incontestável. Parce qu'on voit l'œuvre de l'évangélisation. Porque se vê a obra de evangelização. Merci na balandinyo so ya émission na biso évangile komio api o ekipa ya utoloba oyo esengala ki aloba ndeno loba kaki ezoka engagé ye oyo alobi. Merci na ba partenaire nyonso on a loba katne siko pe merci na ba nyonso basungara biso na opesa mbote na Salem et place ya papa nanga molimo docteur Israël Mbambi. Papa merci parce que so nazolo baboeza grâce no fansenga na makolo na yo mola tsenga moloba na Nzambe na pese Salem Mambote na pese mwana nanga Samuel tu Mambote na bosanité évangéliste Paul Mbote na nyonso zo sala. Abonnez-vous massivement na kati ya chaîne episode Betika Lutumba Sergio
s'abonner na kati wana eza nango kaka pona ko contribuer na kati ya musala na Nzambe. So poza na besoin osunga, tona besoin ya partenaire yaka sunga eza bien pour maloba na Nzambe ekende mokili mobimba. Pa ina habité soki bambote ezali ya ko silisa opesa mbote. Justement mbote nazo profiter surtout ko pesa mbote na bande konyoso oyo baza kolanda ba bureau ya Sentinelle. Nous avons profité de ça mbote na Bishop Dr Moïse Elipa et ici kazali nzama kanisela ye général Guy Emole nzama kanisela yo wana baza vraiment ba bras droit force ya Sentinelle et na bande konyoso mwana na ngai pasteur évangéliste Guilherme Toko assistant ya bureau la communauté et na pesi mwana na ngai yo Paul voilà nzama kanisela yo ozana avenir mulai vraiment nzama pambolo mingi siko zali voilà bana nanga po baza biologique na bana ngona boti Maraville ya Elonga Beniva Elonga Obed Elonga Salem Elonga nzama pambola et surtout na bossa na te ba partenaire par excellence au basala ka force ya ministère na et banina no liboso yemo konzambe ya mibale grande sœur nangai mama Yvette Lotayoka Angelica Lando Angelica voilà mama Yvette siko zali nzamba pambola yo Alex Fumonti nzamba kanisa yo apambolo mingi siko zali voilà ba poto nyoso bisika nso nakendaka ye mutatindaka tindaka afungola ka soki nazo mission atambisanga na bamboka wana vraiment nzamba kanisela yo voilà nazopesa mbote epai ya oyo baza awa papa na biso Justiniano et ovo complémentaire também papa Justiniano ono que se contra Deus abençoa, Deus olha toda a família do papa Justiniano, a sua esposa, a sua mulher, mamãe Alice e toda a família, que Deus do céu ilumina esta família. Deus abençoa muito. Ya tokomi na suka ya émission na biso ndeka tolobaka oyo azana mato ya koyoka ayoka. Donc papa alobi évêque alobi nga mo benge évêque Izine. Donc ne penga pe na obima on évangéliste Paul. Mon Dieu. To zui ya biso. Donc yo so ndi bono ondima sala mukili na yo biso pe tozana kata mukili na biso. Que Dieu soit loué. Zamba pambola papa. Merci. À la prochaine émission, abonnez-vous massivement. Nzambe na biso évangile komia pi à mon abino. Ciao.